Mutalika Azalati. Et Mutalika Yazakite. Tous les artistes, musiciens, chanteurs, tout. Ayebi qui papa malgré bango na nyoso. Les gars bango yemba, les gars bango na makamo lata, les gars bango na modèle à mutu, la façon de vivre avec les gens, de composition. Ato yinante moko ya makayabu, so yemba ngo komi taba. Oh. Dewa makayabu ko bonga ni taba. E bonga ni taba idon elengi. Elengi. So ça le combo bimi mbala moko dongo bimi. Ndingo zala bon bato mingi bavana papa mba imiter moi voix na. Boko pas imiter voix papa. Mais pourquoi pas na imiter vieux beaucoup, on a périvier. Voilà ça vraiment. On a vu dans l'aïe. Donc, viens moi bien. Au côté on a fingi partout bani manine. Mais aïe paye ici papa. Kinganda auto finga auto kuna. Kinganda on peut la aider mon 10 minutes comme wana. Au PC mboté. Ben yambi mboté ça va. Tu vas bien? À côté non jamais. C'est un monsieur qui ne voulait même pas aller dans le problème na mutu. Donc attends vraiment ça. Tu côté na masolo papa yo makasi parce que on a un livre mobimba na yo ba question. Bongama parce que faut répondre ngai. Na lobby vieux l'ambion. Parcours non na yo kena au banda pas beti masikini ainsi de suite. Nino kenda osako. Na banda pas beti masikini te. Naki mon classe. Naki recruté par monsieur Bernard Vandenboom, wazaki numéro 1 parce que bana kenge. Yende mutule. Ya mundele. Un sujet hollandais. Tanga yaki naki sasande. Ayiko ça la groupe Chemchemiet. C'est là où je suis numéro 2. Il y a groupe Chemchemiet. Maintenant on a 68 ti na 73 tournée européenne. Il y a Chemchemiet tout. Kouta poto na yena faut étude na ngai mais na kenda musala na ngai tira mo non. Faut na kota au la danse. Comme j'aimais beaucoup de filles métisses. Na mona faut na kota pas bêtis parce qu'il y a beaucoup de métisses là-bas. De la côté pas bêtis masikini. Pas bêtis na longue pas bêtis na ke pas pongolo le pongolo ba sala sikana pompolo wai. Ngana ye na ide bango susu titi pongolo faut na ke et tout ça les fléchettes de Big Boss. Après les fléchettes na ke na Friza il y a Seigneur Rochko que son âme repose en paix. Après à Friza na cette salle les farouges. Tu accompagné de tout puissant qui jazz. Après le tout puissant qui jazz, tu kabwani ngai na zongi sur na Friza. Après na Friza na zongi sur na ok jazz. Ti Mora Franco. Après Mora Franco, et si Marob Singabi l'ambio moyen à société parce que c'est lui qui nous paye l'argent. Simaro Massia. Okay. C'est lui qui nous paye l'argent, il est parti. Donc nous n'avons pas les moyens de te payer. Moi je te fous sur Mbongo et Zali Pendati. Alors à partir d'aujourd'hui, au Franco Tinga a préparé le groupe Mongo. Les baquets poteaux na tiré Ngamoko. Il a amené avec lui toutes les danseuses dans la sélection là-haut. À côté de la poto. Abinanga yo tikala pour préparer un groupe Mongo. Où il va accompagner tout puissant au jazz. Il a joué Zina, ma fille Belé, donc Zina banana tout puissant. Ouais, Zina va tout ngana zo bango. Zina Bilao bana mike ba kuna maboko na ngai. Ça ba fille on a moni passe mini pour na ça bango ba pauvre Marie Pondé ba kena mabele, ba petit Judith, ba bibiche, ba fille ba belé. Alors ngana tikali, na bi au combien indépendant. Si en production, pour ça sur contact na yo, on te donne un cachet. Par contre, yo suko comme ko futa ba danser ça, on fait une tournée to zongi ka ndemo. Ti ndenge okijaza iko kupanzana. Pesi mar basali bana OK. Ngana tikali mwa mokena OK jazz. Après, à côté vive la musique asikoyo. Kuna toke na mbangu te tozo koma wana li solo pena vive la musique fait beta mananenga solo lelo. Vieux l'ambion. Au bandi musique si jeune et puis une époque moko ti na époque lelo zakaka. Si on a une différence, il y a des danseuses et des danseuses à l'élo, au monaka. Yo lokola, d'abord nanu, il y a des bossos pour répondre nga. To benga danseur, chorégraphe, nani exactement. Et puis il y a des différences, il y a des danseuses encadrées na kala. Nati ya l'élo parce que ici plusieurs décennies na ba danseuses. Ni nyozo mona ya bien, ni nyozo mona mabe, parce que danseuse comme danseuse c'est quoi appelle musala. Mais ba danseuse ya kala. Parce que na mwa ndenge moko boyi. Parce que yebaki avenir na bango za batu mo fa za na célébrité moko populaire. Donc aza mutu moko za ndumba penda te. Mais ba misusu bazako yaka ka pona ko voyager, ba mata ba avion. Ba misusu bazako yaka ka pour se populariser pour akoma penda ko sala kindumba facilement. Mais na si ma danse pas cause moyen. Et puis ce que j'ai remarqué, bah dans ce mingi bazako yepa na kobina, parce que na ba famille mo un peu ba difficulté financière, études, anini de moi passe. Il y a un métier rapidement fait, l'ambulant m'a formé à commis danseuse. Ngana to ba fi ba utele mboka ye a commis à former à kenda poto ba fana ba poto ba bota ba na yo ba pa parler. Donc on a sali ba belé. J'ai une affaire de 40 quelques filles bazana mikili. On ngana sala po bazana. Beaucoup na rapé soké. Ouais, sur la kemi ki na kutana bango et puis basta ka toujours que Tissan kino
faut qu'on paie sa vie on a moins loco même na kina so le singa ampiaka ne dali malade ba petit na ba soutenir ngai ko mona ba soutenir ngai bana na ba pe na poto ba soutenir ma famille et puis dans la famille moi la té dans un grand frère de Charlène Benz toute question moi ko ezala kionès ko ça grand frère biologique il y a Charlène Benz toi ezala donc un grand frère quand on encadre ba fille ebele Charlène Benz c'est ma cadette donc biso tous a dit 8 4 ba ko fa to tikala kaka 4 donc ngala tikala nete ni na bango elle c'est ma cadette donc mère moko père moko mère moko père moko Charlène Benz kuna na poto to pesi mbote to monaki ba vidéo na papa na bana vraiment c'était la joie complète nzamba pambola lisusu libota wana ouais na pesi mbote na général John Chibango mon beau-frère personnel ko wele la tete ya ko defate ya mobimba sikoyo caractéristique ni na ba danseuse oyo tu ko encadrer kalaté ba fioti ba nyonyon et tout ça là na bazina bilao nini ezako différencier ouais encadrer ba chancelo ko pamba akoko maria ba mimi tivundu ba Chantal nota mipende minene ba Chantal Mogao donc ngai et pas ngana ki so na suite dans cette fois comme benanti mona ndako so ça la posa betude fona na classe ba lotanga na to linga ba danser mais soupe bando ya na posa kotanga mais moyen des moyen za qui parce que parents ba na moyen financier ya soutenir bango et moi je les soutenais pour ba kende ba classe na bango batanga kapi ba na moyen pour ba français éducation moi ça vraiment moi base ça là mon différence bon ba danser za kana mingi ba ba permission parentale ndenge ba mo bofwa ya ngamo so mo fi moi qui to na sepela na taille bien na contacter na bandi ko petit lito ipo a contre la mosala danse ezali te bazina na zwa na maboko ya papa na ina mama na ina famille na ye bapesi ngai ona ya lelo banda ko ta bango moko ba fioti bando ya bango moko sa ba pa ba fioti j'ai passé un communiqué à la télé ba bi Valère ngai donc il y avait une affaire de 600 filles au ba défilé pour que na retenir kaka 10 donc on a retenu 11 filles na chouchou à na quartier latin tellement na besoin il y a 10 danseuses na chouchou avait chouchou que besoin il y a 10 danseuses mais yo na solo mukando qui n'est pas le grand pao faut takuna tasali mukanda qui pas grand pao comment il peut chef ten kuna bani comment chef ten kuna bana la timbo so comprendre que toi na muta bombi histoire donc auti nango ti kino lelo donc bata bondinga lingoza na ba na plateau pour l'histoire za la kelengi na suka libino mo comprendre papa Lambio oui. Nini benda yo papa pas vie beaucoup nini okenda kuna ndenge nini circonstance nini sala ki que okende kuta na vie beaucoup okoma no kuna vie beaucoup que son âme repose un peu le vie nanga komana e komani Lignoko Tembe, grand prêtre Motaliki Azati. Azap vient dans un quartier, on a mon amatongue, mais on a mon rankin. Oui, comment amatongue. Donc, vient à Ibakié, tout le match là, c'est ma poste à Kalamouana. Avec un entraîneur d'équipe à Mebeko. Après, à Lumena Mebeko, Juventus est continué dans le parc. A combien entraîneur physique il y a Juventus? On a vu beaucoup. Beaucoup. Papa, il y a un entraînement physique. Tu as été Ibakié en route, hein? Ça m'a dit, Inok. Il y a la vision numéro 10, il y a accompagnement de Zaïko. Donc, papa Wemba, il a entraîné le ballon. Il y a un ballon de prof qui fait entraîner à Juventus. Donc, si tu as 16 heures de Koka, il faut que tu aies un ballon. Tu as un ballon dans le parc. Il y a un entraînement à l'école Saint-Jean-Berkimans, à Kaoukawana, terrain Zaïkouana. Et si tu as se préparer, vision est se préparer. Donc, il faut apprécier tout parce que Zaki bien. Ça qui bien à fréquenter Zaïko et au Salama biso dans la bana chemchemi tout d'abord donc un instrument Zaïko va nous répéter on a vu Pablo va venir dans le quartier donc tout le monde va dire pour vieux Pablo va ta coup drum na chemchemi tout va vu Oscar de Banza wa ça qui va épopée lianja a obita solo sa chemchemi tout va venir la ji donc na Zaïko déjà na kati ya ben on ti ba yo sala Zaïko biso donc on a des Zaïko salami va ko betela ba wayi wana biso bana mki bange moto tala kana musika bani bani mais projet na ngana motema na ba ngape funa koma kaka na yebana kaka ni ti batu ba yebani so na yebani comme j'aime beaucoup les nanas na so na yebani basi ba kolinga bele mais soki na yebani ti moyen basi ba linganga na to kolinga lo kumu to na vinanga le papa Francois Koufi tika na groupe indépendant papa mbazaki na poto na ko passer ba moment très difficile alors papa m'a eu contrat na Bralima donc faut y aller tout le temps ayi abeti aki ngana mon abi nga seule chose on a ko idée yo so ko muninga na ko ya. Moi, je te mets en contact avec Bralima. Bralima te paye l'argent. Toi, tu viens avec les danseuses. Pour Salim Moussal Nabino, vous avez votre quelque chose. Ah, là, il y a donc. Les papas m'ont va contraindre là-bas. Bralima, on a fait des cours là-bas. On a projet là-bas. On travaille na papa, on travaille na papa, on bâtit comme il comme il papa m'a dit non, faut ça la groupe. C'est la groupe mode d'accompagnement. Entre temps, Redia Missi, Yaka, parce que 6 heures Redia Missi, j'étais à côté de Redia Missi.
nazotambola na ye partout tozobeta partout toke baprovince banini esika totambo te na redi bapoint noir na redi mais ante so papa mba ye na tour na ye toza mpe na vie beaucoup papa mba jusque là contrat na yo moto ando futaki bradi mazali papa mba te non non bras Congo me payait l'argent so va dire dans la 4 productions 10 productions avec papa Wemba lambe c'est combien par production na pesi montant na to calculer bon ça ka bon na bimina na pale faut aller à bien société te alors to sali orchestre nouvelle écriture faut to quitter ba petit to quitter ba Bendoson pour Miyake ba petit Belende tout ça la nouvelle écriture déplace pour recruter Christian Lema to quitter na poto to quitter na poto na deuxième tour la poto avec les shoot n'était pas Christian Lema on a le basuli continuer na bozui bango tambo recruter bango bosa siko orchestre ndesiko place pendande oyeko siko ba fietifiet te wana dans ce qu'on a ba chance de kopamba ba koko Maria ba Mimi Chivondo ba nini na salle de sélection ba koko Ingila ya 4 filles qui tournée européenne pour succès nouvelle écriture yo bien moyen la tango pendant te bana kin ba bango to beti la ba poto kuna te rozonga ta te rozonga wa papa m'a content mususu na Zenit il fallait pas qu'il nous beta ngana tikalaki papa m'a accepté on a laissé quelque chose là-bas na maboka Zimbabwe après Zimbabwe ayekin to bani travailler ensemble le quoi Zimbabwe mona kanda ngana nga mona rankin ba ma to mona tiko neti ngai na uti so ba kote nini na so welisa alors songi koti na kata quartier na niveau kosaka na teke o lambe malo fa kilete ya to mona neti orchestre comme ya ye faut que Zimbabwe bani beaucoup la vie mais qu'est-ce qu'il a à voir avec Zimbabwe ya zo bina te zo la sa danseuse mais non ba tout ka vie faut tika ya po zo mona mapeka trop bani mani papa bandinga zagina zagipe mapeka papa mbagina bomwendela mapeka te ngako mona kitsa mpeka al patina boga lambe kitsa mpeka na kin na poto matsampeka donc na mutu mapeka na mabele papa mbati amoni kile kitu papa mbata mutu muso banu baneli kama moko kale no le no soti akosede maria zo linga ngote me akosede kaka po sabino plaisir ayiko bakino la bio zela garo yanga parce ba fiona dokela bango batika na poto bakokoma ba michi vundu ba mugao batika na poto donc yo siko ni ko sala do malamu yotikala au préparer groupe là tana tika na siliki ngabi no funa longwa na ina famille ngana na ina pale na bina longwe vraiment na longwe viva la musique tala ko papa mbasali nga boy asenda ngabi longwa na yo longwa papa na ngana ko ba iloko mote mon pauvre papa que son âme repose en paix viens na smoki apoko na ngabenga binanga tu vois papa matiki le parce que comme moins important ngabi mais qu'est-ce qu'il faut bien siko sala ba danser d'abord na mikite sala ba danser moko o bazana éducation na yo l'esprit na yo s'il y a un problème de mauvais bango ba kozala toujours c'est pas na yo sala ba danser mikolo sala ba danser miki c'est pas jeune fille ce qu'on a wana na poser question mo avant to leka olobi tango une nouvelle sali au même mouvement bo sali groupe et tout ça là biso ba kadogo to yaki pona libération wana déjà wana kutu danze mona ngai bina tango wuti mboka oye okanisa kinde mama pe kwa yakana nzete yo lingi kaka fiere isaza c'est vrai au fele papa me malbite zo ngomboka donc wala logo na sala ngona ndako na dei la bar na ba danseuse na ba mimi vundu to yemba bango na ba koko Maria ata mona sege tikato yimbila mama wana biloko lambe ngana wili sakate na kina toujours malembe na papa de danse on est to bina wana ngana na so primaire ngai kaka mu na sala kango ngai kaka na sali tu na kata mokilo nani abeta basse wana na kati wana na basse wana ya mutabeta ngo nani Pinos les vieux Pinos abeta basse wana Pinos ça s'appelle c'est moto après donc va doubler na ye tout ça faut la kanda pour comment qu'ils sont na momo bofo tout ça après na bana miki na nouvelle écriture seconde vent wana nde papa mba mimi ba tika ba na poto ndeta ngo jusqu'aux décision ngana tingo tika le longwe na yo voilà ndena ko créer fut na initiative père na ngai c'était ma famille toutes ces filles habitaient chez moi nandako na ngai na mwasi na bana na ngai ils ont grandi ensemble avec bana na ngai mais bala bana na pe ba na kati ouais moi na nga mwasi na deuxième tour na yako tsaye na voyage pour na kenaï passer les basali majorité à Coca-Cola je suis chorégraphe ya Coca-Cola donc on a comme un contrat na Coca-Cola donc on a tout travaillé na Coca-Cola salaire est bien à CIB Coca-Cola et tant que ba moni que entrée comme moins dépense comme mingi CIB avec kasaki contrat na akisaki montant ya paiement alors madame ngala ko $600 dans les rwanda madame alobi na ngabino lambio bakiti contrat il faut $300 $300 et ko kangate na famille na ngai mais je peux t'amener quelqu'un qui peut me remplacer facilement c'est un petit que j'ai formé Bron akuya ko travailler avec ngai
Ok, na ngai. Nde na yo ok na ngai. Puis na dans viva la musique. Nouvelle écriture. Nouvelle écriture. Voilà qui la mogrosso. Voilà côté après. Si quand on formé ba festival nini ndé ali boso bobetaki. Wa tu beta ba mamma mia. Mamma mia. Voilà on a wa Zénith, bouger ba Zénith ba Olympia. Kwenda. Hein? Al Pacino en vie. Travaille na Al Pacino, ya no sala krinya no sala danse. Oya kilili. Engaye. Donc ti lelo na mona ka vraiment ba danse tout ba to bina mona ka Congo là parce que c'est tout ça ba danse nanga. Parce que na ba place tout ba danse ba bina ka ba danse ba leke pa nangai. Na kata ba groupe ba commandé ba chorégraphe. Ba oui ba ka ba biloko vila mbe ba so ba mélange wana ba nimana. Il y a même les grands power ba na mona ba chorégraphe mais chorégraphe aleki wa sanete. Biso c'est comment travailler si papa ba ko ba fait sur le talibo tout modifier papa to récupérer to récupérer. Oya on ba ke ba danse tout bina maka za ba danse nanga. Parce que eloko mona mona asika basala les ati. Siko na tuni Magi akufa to zalaka na bomo. Magi akufa. Que son homme repose après. Akufa na poto to na Kishasa. Akufa na Kishasa. Ayaki awa. Pas sécurité d'auto. Pas comme il était folle. Mais il n'a pas voulu. Akenaye. Là les camos sont là bien on a TV wa batu bako lela mingi. Mais moi na bango na télévision tandambo. Ba réseaux sociaux les alités. Ata mwandambo. Pesa bisa exclusivité wana. Et moi été. Yepa na yo. Et perdement. Mikolo bakangi ferré vraiment batu ne surtout to kangama. To kangama. C'était to ya na biso. To kangama sika moko po. To ya na biso. To le bela pour na ferré gola. Magi donc auta poto aikin pour se faire soigner. À se faire soigner mais nzamba lingate. Oli mona yekinda. Pour ba makambo ngizati. Wana ba makambo ngizati mikolo ali kuna avec yo wana kolobaka yango. So na yo kyango ya na aussi. Oui, zoki sabatu pena mabena ba parler batu ba lila pe ba regretter. Et puis sono bi makambo ndongo batu ba ko yina yo atota ki chanteur so zani ba yino mabe. Ba mono pena ki yo za mutu mana mutu. Konyo lo bien lelo. Telelo na lobate. Na yimo ko na kolobaka yango. So posa na ngoyo bengi. Na ko benga kayo. Ye lambio. Na bi misakaye. Pona koti siko na kaye. Marlos. Na bi misakaye. Ah na bi misikaye. Ndeye mo papa bandobela. Eh bébio. Je dire baby. Ye lambio. Partir de tombo libo lobin, je ne dirais que la vérité. Je ne dirais que la vérité. Vie lambio ba question na lokoti na nzela bisika bipa biso ba bino na papa we mande bobe bisa jeunesse ya Congo okolo bani. Biso ndeto bongisa jeunesse ya Congo, jeunesse ya timba, akoma sérieux, akoma calme, akoma propre, ayiba ndeni ko se défendre. Omoni ke babamba a se défendre. Wana batamikie, beaucoup mi ba danseuse na ba 15 ans, ani alela ti lelo. Ani alela ke bo soki bat pesa ka chance, mais lemso atangaki, mais bozwa bo kotisa bo kaza e wana makambo isala maso ndingi. Mama na ba anya yelanga anya, abina anya na dako beta yetro pona to lingana na za recevoir yete. Elle m'a mené sa maman. Maman na iba na âge moi tera ba jeune. Abina nga zoye ngam na peso permission. J'ai eu même des problèmes pour la fête. Na qui me convoqué tina ba sanef. Oui. Mais parents ba fille wana ba ye défendre. Ba bi que c'est par propre gré na bango ndé ba pesi permission que na zo ba na bango na prendre bango. Et si j'étais protégé. Ani ko tera ba na wana classe té. Mais bana déjà maman na ba anya bi que anya ninga zana alinga classe té. Parce ça partout les mois. Anya bando lingane de la classe té. Chikiti. Mais Zoya bina pour les msouko bina go salsaye. Ya wana comme anya. Elle vit bien. Elle va bien, vivra bien. Ne le appelle la caméra na yo. Akuta na batinu sa munene. Na ozela o anya. Akuta na batinu sa munene na mokilo. Ana nzalate. Elle vit bien. Ba feti feti nyonso to confirmer les biso otali caméra oyebisi biso que ba feti feti nyonso ba se retrouver ba zala bien. Oza sûr que moko tana Kishasa azo galérer na ninga mukeponga na keluke. Feti feti moko azali na kina azo galérer azalite. Ba feti feti nyonso ba bala. Ba obe ba célibataire. Ba kitoko toujours. Ba vana na poto. Ba bien ba père ba palais. Ba père ba palais na bakine. Ba ya père ba yina na kine même ata ya moninga itali kina yebo. Eza ndenge maître ya pesa ki nga cours na première année primaire. Est-ce que na luka pour na dépanner pour utaka ah non. Ya ndenge nza masala. Vie lambio. Ti papa imba kufa to mona su pembeni na été. Papa m'a kufa ngana longwa déjà vivre la musique mais j'étais toujours à côté de lui s'il y a un problème non benga papa ah lambio comment vas-tu ouais ça va papa. J'ai un problème ouais papa je suis vraiment fauché. Mais viens à la maison. Viens à la maison. C'est là qu'il a parlé comme 500. Papa m'a alingaki minga pela ke no sala loko nanga po il sentait que na force on sala loko. Yango no moni ke marqué na ki pembi na yete mais j'étais toujours à côté de lui. S'il faut na mona ina ko mona ye. Netika ilo on kendo sa netika simba raté. Et simba Vision na Britandera ezali
Bah, disque tout la 6 ans, on a préparé ma clip, ma clip est resté dans 4. Quand la minute, on a fait une chanson éducative. Une chanson éducative. On a montré que Diamond, on a Inosbi, on a Star Minine, on a Fali Poupa, quelques chansons, on a fait on a sali, on a fait Bruno Pesanga liberté, Bruno Dieka. Bimisa biloko na nga na libanda. Bruno na koma kolukanda ko ya kofutela nga yoyo. Nazali indépendant ndenge na lingi. Mobali mobima pa sombela nga tali papa ya pambo yo. Funa kota veye si masombeli nga. Na ndako na nga pona lie ata soso ya pambo yo. Funa kota prière si masombeli nga. Oh Dieka. Yo. Oyoka. Oyiba, to bombango. Bon, to yata ngo ebima, to betela mo masona. Est-ce qu'on a deux grandes questions? Je dis que la vérité comme le Car la vérité. Lelambio. Al Pacino, akufa na souci. Papa Wemba botelaye dans ses oyebi. Non. Alpha. Le bamara chaque jour. Wana batu akini, batu balabala, bani ko raconter n'importe quoi. Depuis que mulanga zalaka moi sinayanda. Te ala yi copine na moi senda ko. Te moi senda ko c'est très fort, wana fa balé na mbongo ba papa ora balé. Al Pacino akufa na maladie de juillet, abunda na ngoti nzamba bengi. Mais oh, akufa pas na souci papa mba non. Akufa na malade na. Voilà. Rien que la vérité. Rien que la vérité. So, vérifions na tout le monde a la vérité. Ngana la vérité na ko sakate. Al Pacino alonga viva la musique apone. Al Pacino alonga viva la musique. Non, alonga viva la musique yemoko. Na viva la musique on avait contrat règlement moko sur aux musiciens comme mobile ya d'assister. So on continue aux sanctions. Avec suspension là, la suspension papa m'a pensé qu'il il est parti de lui-même. Prévenir que Jili Moulanga tikalaka. Tina mora papa. Pourquoi ni Jili Moulanga tikalaka yebolongoli? Ba longa bango ni semi ba ipo losa bolingo bango de. Non mobali mutanda mwasi. Mwasa nda mobali te. So mobali bani ko nda mwasi ko tungisa mwasi ti o mona kaka mwasa cd. Pour moi ça dans le voilà nyoka. Nzambe na bolingo. Bon, tozongi siko na kilelo. Ah, kilelo penza. Toujours qu'à la vérité. Le système a toujours la vérité. Violambio, le 30 juin, Bana Wenge. Aux ans la chorégraphie qu'on a, répétition, on a assisté. Au moins, on a un Badal, sinon c'est bien, madame Mokilo, yo. C'est pas das. À table, bien, la bien, on a le lambe au moment de la carte. C'est pas das. Mais na Bana Wenge, vraiment, félicitations à Madou Chabi. Dans des gens qui ont fait un concert. Ils ont été mingi. Ceux qui ont fait singai, na chorégraphie, na kende ko ide bango na travail, na okende. Moi tant etika iso ba bengi so pour ko sala quelque chose. Mais ngala da génie makambo na te. Mais ba bengi singa te bazala makambo na bango basala kala, ba betala wenge banda kala, do ba biloko na bango ba dansa kala ba ko bina na. C'est qu'est-ce que moi je vais encore faire là-bas. Et comme biloko asika to toujours moi touche à sikizala. Non. Mosala na bango da spectacle paquet, bazo prendre na public. Donc les gens vont assister, à se là toujours passer. Il y a des gens qui vont na mutu. D'accord, na sepeli mais conseil nyoko pesa bango lelo tanga basangani ensemble wana bazo beta tozo kwa que batu loko est-ce que faire raza na droit kozala wana kozala te po tozo kwa biso balinga zala biso bazo boya yo lokola mbiaka ya marambo ndeni omona wana vraiment za makambo na ngai te eza makambo na ngate na ko bango te wana za makambo ya Werason jibe mpiana bana wengi ça me regarde pas yo mo lo mamba bana wengi zate ngaza mwana mokili ba franco ba tabule ba do talaka lelo na bambila belle Kalami toza tournée mondiale. To uti ba Suisse oyebi. Na beli zimo repos. Tozo reprendre déjà les 30 na Tanzanie. Et on a 6 dates na Tanzanie et puis on a 4 dates na Kenya. Tournée za mulai. Otambula tu avais Mbila Belle, la seule chanteuse auto tika na makasi na katamboko. Voix chanja katem Mbila Belle ko kene na ngondenge papa makena na voix na. Ako kende na ngondenge papa makena na voix na, je crois que tozo kita, tozo chuter pour na koma na suka, vieux lambi. Perigo la petit na yo. Na garde à vue, atelier 45 jours, pour Rosa qui m'a vous êtes blessure volontaire, bien que c'est une affaire de famille, mais comme côté comme Yoana, au le bani pour un petit naï. Pour une affaire de gola, vraiment, n'a pas de lois pour le bal affaire de gola. Mais n'a pas de Nzambe à soutenir moralement, physiquement, de façon que à passer l'étape pour na, à la mobile et qu'on l'écart. Et puis avec beaucoup de succès. Yo mo idée beaucoup boloko. David on papa mbakoma David. Danger. Akoba ki David après qui ligno kwa tembe.
Vraiment, nos pensées sont tournées vers Ferregola. Jeudi de Nuance. Nuance Oba Komone Soba Bengakai. Vraiment, il fait la fierté de notre musique. À Kumbi Charge à Rumba. Maya Papa Mbato Kango pas Ferregola. Makasi, vraiment, que Dieu assiste ce musicien. Vraiment, dans la phase Moko. Très décisif, il y a vu phase où la promotion album nous avant de 5 ans nandaku mais comme il n'est commis tu que bakadia bazape na sima mais aussi mbate parce que yo za nzambe donc bagolwa nyo soboza na sima faire rigolo soutenir merci pe na Koffi Olomide boyende zalaka na musique fait zalaka ndé boye moko azu problème nyo soboye ko soutenir ata ko bamiso bazolo bake ya quadra cora eza moi licho mais ngana moni licho na katité tar na biso soutenir batu so ba soutenir bon ndima pe sincérité amité ma ya batu je lambio tozara tout monde opère mona falite et kenda bobebana nini ndelegana ngana kobebana na falite na biso ke nasali une année de malade natana batu ba soutenir nga fort ba fali pour pas mona dilaso mais kele ba vie kuna pesa $500 dilaso tala la vie lambe kuna zandenge nini pesa 1000 vous comprenez hein donc ba souffrir leader tu fais nga kuna ba la vie lambe wa pesa moi quelque chose tout ça donc nataka vie ba tout fali pour pas ne pire petit na ngai ndenge bango nzo ba pire petit na ngai mais fallait pour pas tout côté pour makasi pour na linga mingi aka chanter moko vraiment na je travaille à peine à danse pas de danse non nataka na yetro na linga mingi prévenez que c'est un vrai bosseur le lot de trouba ça la fierté musique congolaise partout dans le monde donc on dit maye y a des ton dit ma dadju ton dit ma maître Gims ton dit ma gaz mawete arubino mundibu ba inosbi ba petit nanga aux États-Unis nani ba Fabregas hein fallait pour pas bina filer au petit nanga ya quartier ko tubana matetenga hein ba petit nanga c'est donc génération hier au sakana la côté ils ont les ngimo ya au sakana te mais na lo c'est plaka ba dance ba minga obina ba dance nanga ya ba dance ka yote na lokolo ya lambio et ça ngi lengi mais fallait pour pas vraiment félicitations na mosala de sala ba tour du monde avec des dates bien précisées na ba tawo to ko beta bato ba oyemba na stade ya Kabinda une affaire de 60 000 personnes qui fallait pour. Oui, ça va plaisir au salade. Et puis, dans la vidéo, bien affilé, il y a que bête à ce Namboka Moboy, à tout nabi, est-ce que ma femme a fallu aller parce que c'est mon béton, mais ça. Abi bon pour la femme de 3 hours, la vie bandé mouille a fallu. Ayembinze moumé, on dirait fallait d'ailleurs là. Bien affilé, musique n'est pas gardée moi. Pour que la musique n'est pas moi. Bolingo Zaki, Francois Yimina Taboulé, Boy, et ça va bien, ça va bien. Les Londais comme on a moins barankin mani. Mais ce que mon inga zo mené numéro 1, cause la contre yeti. Mutura tango nae, fallait zo mené. D'accord, fallait zo mené question à Souka Poto Kabona vraiment bana ya team papier abedi bino bo sentir vieux tozongela li surtout bino botinda ba question. Inbox botindi, bokomi na commentaire, numéro est affiché botindi pour kandenge za la rabongo, tozongela po talaka masolo ze belé obeta na vieux, ya sérieux. Kila mogoso. Yonde mto yaka na kati ya vive la musique. Kila mugruso inspiration ozongo wapi pe bangisa bato tonto mona to bio nini nzambe o bato ba tenga maboye kila mugruso omoni ngai na biso ke na créateur attaque chorégraphe national ya pays oyo na mona mutali kinga na makamona zati kila mugruso na pesa yango musique nango na pesa ngona monoko na pesa kichiri mo bretana to inda na beta ngona monoko mbonde to beta na pesa ngo chiri mo bretana za vie badadi bola ba za vie ayi so ke vie wana da musique. Donc, alors c'est la audace, hein? Petit papa, roté, tchou, reggae, tchou, cha, croquet, ting, bon. Et ça, c'est esprit à boulot. Si on a un instrument, nini, parmi les instruments musique, oh, et ça, la question, il y a une inspiration, maman n'a solo. Chiri Mugratana. Eh, what are the gangs angana palette? La tola la bonazo ka danse la danse la muki bona pesa ko bana ngai, bo bana ngai bobina. Na mona ngamo sele. Ba bia tola ndiloko papa bu tana zo ngai kangami. Ko ngai ko bunga. Mona ngao kangangu. Tiens on a fait ça. Parce que biloko ngami ni yuta ndako na. Prochainement tant heure sala vie il faut ba mo action, il faut cela zala nani azala ba mo action. Boko mona bango ba bina ka danse te. Parce que tel père tel. Nana ma fille abota mona na ye koko nanga. Troisième fille naïe. Mais la championne. Prochainement, il y a des photos de maman. Bon, pour tout le monde, Ozoloba, tout le monde a pas de bac. Mais oui, à Paris. Ils ont représenté même l'équipe nationale de la France. Il y a danse. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné.
Kilia napesi bino mbote na mama na bino papa na bino Blaise Mboyi mama na bino ma fille Sido Mboyi napesi Leni Mboyi Kilia Keina Preston bakoko nanga napesi leki nanga ya mwasi Charlene Benz Joyce Chibangu napesi mbote na Miradi Chibangu napesi mbote na Jimita napesi mbote na Cecilia me star ya famille napesi mbote na Yadudu bino Dirkab Simbande Magambo napesi mbote na leki nanga mon propre biologique Pasteur Franck Pasteur Vainqueur Pasteur Oyo soka tali wa yebiso ba réalité foye bango parce que yetu ko maman tata moko abeta prophétie de ma yebisa yo ke na lotindo nzamba lobi nanga bonzamba so landi ete etali yo okomona muta beli grave za assemblée lié osongi bien so après ce conseil on a ndango te ole pao la pesi mbote na leki nanga jasi moke un bougard donc la pesi mbote sikazali ça c'est ma famille propre la pesi mbote na bande ko nanga nyoso atikali na pesi mbote na bana nanga aikilambi ole bougard na pesi mbote na Riva 20 leader masque beaucoup mona ye galati beaucoup yoka biluka beti na pesi mbote na badan mais na kobosa na te na pesi mbote na petit nanga un père bana quartier un père défendre bodo défendre ba petit nanga bana un père di ba petit nanga un père binonde mutacha bino kala zate biso ba vila meto kengela bino musika beta pesi mbote na petit nanga manda chante na pesi mbote na Karmapa après si mbote na jibim pe na souverain leader Motopamba pour ne citer que ça on appelle son mot de connecté jour goya on appelle mbote na émission Yolanda jibim pe na papa chéri na pesa mbote na batambongo ya solo on peut baliaka na batu on bakabaka na batu na prochaine émission na kotanga batambongo baliaka na batu bakabaka na batu c'est pas ça na mbongo me baliaka na batu te to batu mbongo nguta likoliso kuta koteni nango mbonga malamu to mabe po mbonga mabe bakabela batu te mbonga malamu bayiko la baninga ma basalsa bango apesi merci mingi na mama Rifine Kanda yonde isipe to tambola lelo po yo zali wana yika mpiko boko la biso mwana na biso Marcus héritier wala na lokolo wana ya papa Kanda Martin na muna mutu ndengo wana batami balete papa Kanda Martin ton nom repose à peine nzamba tsa opembeni lelo bana batutanga toujours na kombo na yo Kanda Martin prêtre na ndenga moketi si ben valide et belé ba comme ba cadre le na société ce qui le ba invalide bazwa ba personne vivant avec handicap bazwa valeur na kati gouvernement bisika nyoso Martin Ekanga vraiment que son âme Ekanda que son âme repose en paix. Ouais donc un peu si petit nanga Izaro par bi beya kaka to fandi sa idéologie za longa moko mais batu mingi bandanga ndenge na lubaka parce que ko ba boninga nde ba ko kuma ko ba leloti ba mutu bandanga ndenge na lubaka tout ngri et vous te paranga to comme na suka vieux pardon c'est le soupa wana ya kila mogroso poto kabonela on peut salinga bien ezali ba téléspectateurs qui toko makasi na ko sala ko yo mukolo oyale na kubinela pe na kubinela nga pena na kubinela yo